Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Yabe, nouvelle ezalaka ya solote. Yabe, nouvelle ezalaka ya solote po eza pasi, eza vraiment, naza na éviter. Nouvellement, tu kozwa awa. Yabe, esali, je crois, 3 jours. Baloba ki aboti moi mobile, aboti bien. Mais actuellement, oyo, debe za na TikTok, ngai mo na landi seme ki na live mo kwa zoloba. Yabe, tout de suite ebi ki moi na si akufi, kobombela Ramsey ite loba vérité. Donc nouvelle autozu siko eza ki Yabe moi na yabotaki akufi. Mais azo bombela mobile na ye. Na minute ba live ezo toka. Isa na live mo na za na on awa. Batu ba ye ko confirmer. Mais na mituni pe ba question depuis 14 heures nouvelle bimaki. Ce qui zaki lokuta ya belinga ya aya ko démentir information o. Mais jusque là eloko ezate. Na ebité soki likambo eza lokuta na ozonga pona ya ko pesa information solo. Mais pour le moment, on tient la bino vidéo moko ezali awa. Ba témoignage eza kuna boyoka batu musupi bazolo bakiza ya solo do eyebante mais seme kinenga mona landi seme ka ya benita la tiktokese seme kinenga mona landi ye mais toyebi ke seme kinaye batebele balinga kete mais il paraît-il que Mervin au Canada ye azara bien na belle famille ya be baonde ba ebisi information wana. Mes condoléances ceux qui sont vrai mais ngai pona nga sui na ngeza ki likambwana izala soloté. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Bon, là, nos live yo. On peut se battre. Mon avis, besoin d'informations. L'état où nous information à bien tout l'andanano. Maintenant, on souhaitait Isaiah Soloté. Vie. Allô? Allô? Oui. Maman, bonne. Allô? Allô, non, maman. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Est-ce que vraiment Ervin n'a habité au moins l'eau m'souto ko lo ba Ervin mutune salarate Ervin mutue salaka po aya ya ko bimisa makambo ana na internet yo matina live na yo zaki na programme na mususu et tant que yo moni bat bazo komela yo parce que za sangaliwa mutunyo sa sepela na ngote famille oye ko benga Ervin eza mwana wana ya mwasa zake longi butolo kwa wangi lo bien mama ya Ramses lo bien Ramses mtabenge mama yoka na kato maloba obongo bino bosi tela mama maloba te na kato maloba te na lobi boya limbisanga pe ande kunanga na biboye ye mwana wana ya mwasi leka mobala benita mutazwa kama kambu akena ko yebisa Mervin aye ko loba awa siko na lobi bango na libota na bango kuna so dipo bamboyo wana bakongo tele mama bonheur bonjour ça la rassemblage à lingara benita ma belle sœur ça c'est vrai alinga kete makambo nyonso toyoka tsango nyonso za kuna euta pa mwana na mwasi mwana na mwasi mtayebisaka nani Mervin ayiko panza na TikTok kitoko te kitoko tata mukie so bolingi mukite tala ba benita pe bozwa ka ba mayele yaya bozwa mayele vanda na ona mwana na yo luka musala na yo mama ba mibali wana zo tala mobala pasa efe na kishapeli kamni na vinde to mama bonheur mobali so alingi o comprendre que oui mobali alingi ngai mobali so alingi o te na biso basi ngape na vanda na libala na boti bana misat na zana ya biso nyonso toza mibali yo so mobali azolinga te okoyeba so mobali azolinga ne yo te okoyeba kaka na batitidi ne bozali na ndaku na mwa bizaleli na mwa bandeko na ye mwa maloba na bango okoyeba
mais kotala pena Benita boye kuna ta mutu moko alingaki te bazolinge mpona mwa mbongo wana zwi tala Benita aza mayele ndeko na ngai nayokelako mawa yaya Allo? Mwana oyo alobi bosala comment lingala ta lingala ezokomango bien te. Allô ma bonne, bonjour. Bomela champagne. Oui chien. Bonjour ma bonne. Oui, nalobi nga na solo na Congo sa na ete so solo na Congo sa na to tuna Rosette na mi Rosette ese za ya solo Rosette etinga oui eza ya solo mona Benita kushimbe na ebiti eza solo mon dieu eza nango ya solo te ma bonne eza no kimia eza nango ya solo ma bonne muta yebisaka Mervin makambo wana eza bams eza nani mwana mwasi wana te eza bams camarade ya ye moko ya Benita soki petite sœur na ye soki nani semeki ne ye mo muta informaka Mervin makambo nyonso tu oyo elekaka na famille ya ba Ramses eza bams wana mboyo Kongo sa bobengela ngai na nimero na ye me dokwa na sanya ki téléphone Rosette pa ebi singa bi oui eza ya solo po Rosette to solo na tuni ya kufi mais ya ebiti mboyo mama mboka akufi solo mboka solo balola Jésus nzambe na ngai vraiment permettre liwo pona nini nzamba lola ya bene soldat bazeli kaka na ba TikTok nyonso kaka na ba TikTok ezalaka nini yango Jésus mboyo nzambe na ngai Benita ye nefu mwana yo memizemi na yo nzambe mboka bwa paya okokuta bonzela Congo sa po asala live nango Rosette pa olobela ngo kala te oui balobi qui est mort mboyo nzambe nazoyoka eza ya solo yaya nzambe eza yoka mawa Seigneur Jésus solo mboyo mboyo nakufela mwana na poto mboyo mboka musika yaya mboka musika bandeko otika mpe na komeme bavi yango mpe na bafacebook oyo na bawhatsapp oyo soki tiktok solo mboyo ntango nazoka eza ya solo mboyo eza ya solo mboyo na nga yesu na ngai Courage, ma bonne. Courage, Ayabe. Bonsoir, ma bonne. Ma bonne. Bonsoir, Yaya. Moni, naza kutina bandeko mususu bamususu mponga lingala nga bamisi baza baoloba ondo osala bosala baaventure ozoseka ekosala no boye te bato ya mitema mibale wana bazala bangamba balobaki ozoseka ye ozolela na motema bango bazalaka bo ye ozolela no na motema ya mawa me bango bamaki ozosepela osepeli ozoseka osepeli lobano tikaka bato baloba na bango tika bango bakomante oza raison olongi mopanzi olei no mopanzi ozongisi olongi na o naleki nonga mna yebiso mpo bato ne bazawa bamisu bazozwa ngo pende na ndenge baji kaka balobaka kaka yayanga na kufela mwana na poto nayebi pasi eloko ya so ebeti na porte no tokoyeba te ana raison ma bonheur bamisu bazawa baoloba ngo na ndenge mabe biso tosepela te makambo esa biso nga nayebi kezosala opasi komona boye oza mutu mpenza outi na shok wana komona yo boye me bato baza awa baosepela bato baokomaka bakoma oloba azosepela acholaki bamemi kuna ma bonheur est-ce que likambo yango eza ya solo to eza ya solo te
Ah, nga kuna vana na réseau nga bi ta kolo ne avandi be mayendi ngana te. Ayo beta biso mo bar mo be ah biso. Ma chérie, pardon, j'ai là pendant le bonheur qui fait. Oui, bien, là, ma bonheur. Je n'ai pas matate, mais la matinée qui passe mon con. Là, on a beau la bimi lelo. Na zoaze mat ata bamde konanga ba yebite mama biso yebite papa biso yebite. Félicitations maman, félicitations Pélisse. Ba yebite na bimi lelo na zongi ndako. Non qui passe bon ma 9 mois eza facilité. Eza facilité na bandi passe bana samedi na 1 heure na boti dimanche na 2 heures. Na bomba kizem na nga na lingaki te muto ayeba kenga azalaka na zemi ata maman aboti na yebi pété to sola na pelle vidéo na tiaka cousin na libumu parce que peut koyeba te et lui la ferme la porte tu comprends ni te que donc na yeba te vie privée bato bazalaka la ngote pour la nuit ça moi ça facilité eza facilité nzamba pesi ya be mwana wana ya pasi faki avana kimia faki avana kimia bato ete ya rabito mpe auto tikali oyo karine moko kutu mtarani batoko bayokana bango te bazwasi mabumu na bango bayela ngo susa konta bomba zemi bomba ngo zemi alinga kutata mutayeba te bozoloba li express na ye aza na zemi prochainement te ya ye soka azwi zemi na ya bomba sopa bolobaka na nsima caméra alobaka na nsima caméra prochainement te ya ye likamama place ane ya solo vraiment karine mokonzi kutu ye kutu mtarani ma bomba zemi na ye tina suka moi je trouve que tu as le droit de plaider express donc il faut pas cacher ça bon bon juger ba juger bango ba mwana aza nyonso tu pour alors bien bon juger na binoka lo ko longola ngai lo bon juger ka na tuni binoka bino sine boza mais là tu as le droit de pleurer. Il faut pas pleurer en cachette. Pourquoi tu dois pleurer en cachette? Beaucoup fait la moi na poto na hôpital yomoko et c'est comme la bino que to fait la bande c'est pas facile et le quoi c'est bête na porte note ma bonne oui exacté tu vas pas comprendre ça tu vas pas na ka ko fait la kaka ni mtoko yo ba passe wa ah bah oui ceux qui a vécu ça nda yo comme passer mais est-ce que le problème est ça nini il y a bende pour et là c'est prochainement à ça ba biba na baza ba bénédiction ouais biso bana okozo comme ko exposer na ba TikTok ngo ezalaka na nini bango bapesaka biso bana soko oyo exposé nzembe na TikTok ekoboti mwana osimbi okomisaka nzambe c'est pas donné à tout le monde vraiment tu as be courage à ça kondaki déjà ilonge kondaki déjà elle me donnait des stress maintenant elle est comment non kuto boti te de pandi publicité ke na boti batombolo bakitisi yo o sala oyo ko répondre o kaka dikola ba visibilité oyo ba so batali kombono oye Dieu aussi n'aime pas ça bonsoir à Dieu n'est pas dans tout ça dans vos bêtises vraiment tu peux faire la bombe monsieur le coco mais ça y est s'il vous plaît nzamba on pas mona makambo yana bana ni bango bakata azala noko na bango batu yeso kufela ratela biso bonsoir ma famille pardon bonsoir il a vraiment du travail avec nous na ina lo bana kita pardon bandeko bo vraiment bandeko na ngai na ebite soki bino nano ekomela bino te na vie yango wana bo sala boye bandeko ata soki eza ya solo vraiment bozolo ba prochainement été est-ce que ça moment ya koloba prochainement na vraiment sikoyo bandeko eza vraiment moment moment ko lobela ngo moment ngo yango yo bandeko et ce que lobaka prochainement mutu bat no se bazo mayele pardon bat nyonso on n'est pas des chiens ma chérie. Non, est-ce que tous on aime bien ya bana moi je l'aime beaucoup te balobi prochainement na ndenga mabete alobi ke non la manière dont vous êtes en train de le dire non la manière dont vous êtes en train de dire ce n'est pas du tout gentil non ce n'est pas les moments de venir dire que comme ça on a un problème que ce n'est pas gentil on critique pas ici parce que ça serait écoute ça t'a jamais arrivé de dire ça c'est pas gentil. On n'a pas dit ça non, c'est ma chérie. On essaie et puis vous êtes en train de rigoler, on dirait que c'est quelque chose qui est de secret. Oh. Non, il y a rien de secret. C'est Dieu qui protège. Non, il y a rien de secret. Moi, j'ai déjà perdu une grossesse. Je n'ai jamais montré ma grossesse dans le public. Jamais. Dites-moi que j'avais perdu ça parce que j'avais montré aux gens. Ni le membre de ma famille ne savait pas que j'étais enceinte. Comment j'avais perdu ça? Dites-moi, est-ce que n'a perdu comment parce que n'a Facebook? Non.
ata moi vraiment côté famille na ngai baki ata na ber nous ça tout autour na nga kaka ngana mon mari neto yebaki que j'étais enceinte et j'ai perdu ça. Maintenant comment beaucoup kolo baki à perdre en haut parce que matalana parce que c'est celui c'est là. C'est le moment vraiment de venir dire ça à la famille. Soyons humains s'il vous plaît. Non. C'est quoi ça ce genre de comportement na TikTok oyo? C'est quoi ça mon Dieu? Mama bino bozela kaso mutakufi apo bia zaki mala moni kutu leta yango ya kolobela mutu po l'air dans la choc comme amona keloko na sala ki za mabe pote. Non mais tu es sérieux, tu es en train de dire aussi c'est le temps yango c'est le temps yango. Ko boti kanzamba vana ape maina kimia likama za bino ni yango likam keka die mutayebi be ha mususu pe satana pas takile pe distrait mais yo ko mukaka au sala on ka po satana kota. Non maman, ça fait pas que tu n'as pas un cœur d'humain. Non, c'est ce que tu es en train de faire. Totika, ce qui est à solo. Tika Mouninga les lanon moi. Bonsoir. Tu dois venir dire prochainement. Ce n'est pas les gars. S'il vous plaît, pardon vraiment. Bolim bisanga na kachinu malobate na za vraiment d'habitude pour mataba live mais ça me fait vraiment mal, très mal. Très mal bolim bisanga parce que na za vraiment d'habitude on matate mais il y a béni ta na koko tango sikoti na suka parce que là c'est trop na ucho landa muninga mwasi moka lobby toti kanzambe sali non maman nzambe moka lobby mi batele pa ko batela yo c'est comme ça et le ba marabongo ma chérie. Même nga na komela ki Benita batela mwana na yo Benita yo ka conseil te ya lipamboli ba barasha kango lipamboli ba bomba kango tout le monde boye binga ba charme nga ba sinoma nga kisita ba longola matrice tout ça mais tellement tant nzambe ngonga na ko kaka pesa est-ce que bino mona nga na libuna ba charme camarade Chantal Bola na ina tuna makamba Benita ndi ba mona ko feza solo. Mama kasi yango na loba note nga nazalaki wana te nalalaki pongi na lamuki nga pe nazala kokufela ser na nga kufaki bomona na ba TikTok naza vraiment pe bien te mais kaka ba TikTok ngo olamuka botango fongolo kokuta toujours ba dossier en fait na yebi te soki eza ya solo je suis au courant de rien na yebi te mama réseaux sociaux ma bonheur yebi te nga naza mama na bino yaya na bino tant kana zo fongola live boy mbala moko na mona ba mama bonheur omoni nga na yebi te na nga mama naza sous trop réseaux sociaux te biso moto na TikTok obwaki mwa vidéo obimi oke makamba bato na kota te na landaka te mais oyo ça fait mal monto nzamba pa yo tais-toi tant nzamba pamboli yo mama bonheur yeba kobomba lipamboli na yo mama yeba kobomba lipamboli na yo ma chérie kotalisa mokili te ke bofingaki nga ngai oyo bolobi nini komata zembi biso nyonso tozwi yango na bapoto awa yaya zemi eza bon moyen kokufa nazo contredire yo te yaya yokanga ça n'a rien à voir la kisa zemi la kisa pas moi nga bozomona nga awa na perdu moi na 7 mois na keko bota moi na 2 heures j'étais pas en live j'étais pas sur les réseaux sociaux 2 heures du temps l'enfant est mort ma fille Soraya na pesa ina kombo batandela nga drana yaya nazolela mwana nga moko ça n'a rien à voir montrer ou pas maman bonheur yo kama kamanga nazoloba omoni na réseaux sociaux naokai souffre côté mona yo qui na loba moni réseaux sociaux so bino bo kanza kindoki na réseaux sociaux ezate ezali ndoki azalaka omoni mai tangu baza ko finga nga makasi nazwa bapele na ya bandoki nazwa na bapele ba marabu azoloba na nga mpo napesa témoignage te mais nalobaka un jour na opesa ebandeli ti suka te marabu azoloba na nga mama nayoki live moko kote basasi yo confie na ngai moi tokobanda awa ozotombe zemi est-ce que ezalaka vraiment bandoki bazali mais il y avait mama penza alobi nanga mwana nalandi live na lukio ntina yo komona yo omoni mama finga ko répondre te so répondre nzamba opesa te nzamba aloba yo poswanaki yo finge ye pa fingi yo mais ngai etaki ya prophète na omona yo oza mwasa kobota ti tokóma na décembre oza na mwana bouche bée mama na banda zemi nani ayeba biso to bazwaka zemi obombi zemi na yo j'ai la tendresse yo mtu za mtu apakeno sala patru kuna po makambo yo ekwelinga ka non toyebi na bango soki eza ya fort eyebani te mais kongola yena kongola ndoki ondenge panzani boye kongola aza ndoki bongo na tuni botango bazala kolobaki oyo aza na mwana na libumu soki mwana ngo aza bato bazala oyeba ngo ndenge nini c'est comme ça
C'est ça aussi. Ntango za makambo na oyeba kobomba kobomba eza malamu moninga malamu azala susu te mpire akoma pirate nazokomprendre te na réseau sociaux bato bazozwa mayele te makambo nyonso eleka na tiktok biso siteye tosalasala yango kala seleka me nazokomprendre te tiktok alelo epesi bato kizunguzungu osali boye oye nango na tiktok surtout nesimanga mazemi pourquoi azalaki live moko benita nayokaki voi na ye azoloba nzambe nga ba live esili ye nga nakomeli ye mama live eleki mwana te nakomelaki nga d'habitude nakomantaka na makambo ya bato te mpo na ye bato bafingaka bato naesaki live eleki mwana te soki nzambe apesi yo mwana kata na yo ku live bomba mwana na yo Karine Mokonzi abwaki na YouTube deja aza pe na live akoti na wati yo kana ata nyonoko nani yo kanani kopesa diable nzela kopesa diable accès kopesa diable matière pourquoi azalaki mutu moko ntango na tiktok ezomata ezokita azalaki mutu moko na kovanda kimi abombi mwana basaki lizemi na ye mama toboyi ta kozwa na ye mosusu ako mais eza mpasi ebandeli ti okoma nango 9 mois masheri nga azalaki kote na lali lokwa ngombe moto alali modeli nazopema mobali na nga azoba oyo akokoma lobi na ntongo naboti nabeteli kaka mutu moko lisolo ke naboti na césarien mpasi nabota mwana 4 kilo 960 mwana lekai nga monene ampisa tourna te babimisa ya kobimisa nabetela mutu moko me bata mafinga bazwi yango boti na césarienne mabi ambo oyoka mutu moko akoti alobi ipare aza bien wana ya pese motema eza buzz mais basalaka bese na makambo ya boye te parce que eza kopesi kofongola baporte bese ya boye pourquoi ma chérie bese ya boye pourquoi ngayo nalanda Karine koto atie pe na YouTube na ye deja Karine aza kutu na ye soki atie c'est pas bien kapti pe na ochandeni eza makambo ya solo Karine de akoti de ya live soki Karine alobi yango Karine aza maska na ye soki alobi yango seke okota live na confirmer c'est deux choses différentes elle a confirmé ou pas mama libangoli babatelaka yango biso tozalaki na bazemi ozokumba zemi me bazofinga yo tobandeki kokanga motema eske totiaki na bafoto obwaki mamaka tika kofinga nga na zemi non il faut kokanga motema basepelaka ntango osimbi lipamboli no na maboko yo na zemi ozoleka ozosala balive yo na zemi ozoleka ozolakisa libumu bazali awa na tiktok na réseau sociaux bandoki baza bonjour oki bazali bokende nanu kuna epai ya Mokonzi comme ça boya kopesa nga confirmation bonjour naina loba kaka eske nayi bozoba ke nani mwana ye nani akufi asali eske bino moko bobengi ye mpena aconfirme bino ye moko na monoko na bino parce que tozoloba likambo oyo bomoni te bomoni mpe ni corps ni eloko ezoprouve bino bobenga nani kolo nzoto ye moko ayebisa bino eza ya solo to eza ya solo te parce que ntango bozoba boye wana ozoloba na nani bo wana nana kobenga ya kolamba na ye te akondima na ye pe te c'est ça le problème tozosalaka analyse mutu moko tanesinga kokona kutu esalama boye jamais na nga bato nyonso bafinga bango nalingaka basimba mwana basimba bana parce que diable wana ayoka soni nakosepela jamais na makambo ya boye mpe babeza boye to eza balobi bo ya mboyo na minute ezali Karine Mokonzi mwana kufi te Karine Mokonzi babe alobi mwana kufi te Jésus mwana kufa pourquoi balive aboye pourquoi baanalyse pourquoi epanza na sango mokili moma boye mpo na nini nzambe azwa lokumu nzambe apermettre yango te maabone nzambe apermettre yango mobali na ye mwana kufi mazobo semeki ne azozala kozala kuna na live alobi bien benita alobaka vérité osala eloko te likuma eda esopani yo mwana liboso mpe mwana liboso eza likambo te mwana so deya kufi eza nango problème te azobomba nde koyisa mobali na ye wana nanga alobi azobomba bona Karine Mokonzi to ndeni obike nakumisa nzambe ne nasota réseau sociaux eza makambo Jésus non, franchement. Est-ce que basala base na bébé? Bien na zemi. Ok, nanu, maman ya beau. Kende ozo confirmation pas Karine comme ça oyelinga. Maison mère.
kaka ndenge nalobi kaka ndenge bouti kolanda à moins que likambo eza ya solo te nazo souhaiter vraiment qu'ils ya solo te nazo souhaiter yango ka nde balobi Karine Mokonzi akoti live tozelele one ebuma na live wana mais ya be kobota pe kanga mutu munote so ezaki likambo lokuta ya be alingaka lika déjà démentir parce que même nazem na abandaya kolika na ba live azoloba mais nazo souhaiter vraiment que likambo ezala ya lokuta mais ata kutu eza buzz basalaka buzz na mutu ka ndenge mutu basalaka buzz na liwa ya moninga basalaka buzz na liwa ya moninga mwana aza lipamboli bato ebele bapesi batémoignage na bango bango na bazina na bango babombaki bana. Alors reste à savoir nakei nakoti labo naluki binono ba information mosusu mais depuis 14h nabandaki kozela ata mutu moko adémentir likambo mais jusque là naomona mutu te yango moni na scène na émission nazwi live na tie na ngai parce que yabe aza tiktokeuse na biso tolingaka ye mpe mingi. Alors naboyi koloba mes condoléances na ozonga parce que nazo believe nano kiza makamba solo te. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimer la vidéo, commenter et surtout partager la vidéo. Dès que j'ai une nouvelle information, je vais vite rentrer en tout cas pour vous annoncer la bonne nouvelle. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.